Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota, mbote nabiso. Awa tozui via likolo, tolakisa fleuve. Pour le pan tozotala, eza vie du fleuve. Donc awa toza na commune ya Ngaliema, vie du fleuve. Ngaliema Mimosa, donc aujourd'hui na quartier ndenge tongama. Donc quartier Mimosa ndenge etongama à côté ya fleuve. Et puis awa to pusani tozo bimandeti tozo kendende tima Gombe. Mais ndaku to tala yango yo. Donc juste yango en face na biso awa. Oyo mona na oyo en face na biso awa port bateau la noire. Yango toye ko tala. Donc ezanda ko moko ya bien. Na ebi ke boko sepela nango makasi mais to lobaki avant to lakisa ndako to bandana ko lakisa quartier ndenge etongama bomoni ndezali. Donc eza sur avenue ba parcelle où ils en face nango nde etali fleuve. Donc yo sur sombi yeba que oza à 2 minutes il y a fleuve. Donc eza place mo eza touristique, place ba site touristique nyonso ya Ngaliema efanda nde awa. Donc wana tokiti toza siko liboso ya lupango o eza avenue. Donc avenue oso bimiango tout droit, avenue eza déjà asphaltée sauf qu'à liboso lupango na biso andeza moino na asphalté. Donc so bimiango tout droit ba site touristique eza wana en face à lupango pe site touristique ezali. Donc lupango toyeko tala yango yo moni beauté ya lupango, moni sentiment lupango eza na yango. Donc lupango oyo dimension nango eza 16 mètres 10 sur 28. Donc oyo pesa biso 450,8 mètres carrés. Donc bomoni lupango ndenge ezali, talanda ndenge ezali, parking eza munene. Lupango ndako oyo ezali na donc etongama na système ya ekoki kozala pe 3 appartements. Donc eza 3 appartements mais nyonso wana ekoki kosangana pe ekomi ndako moko. Donc na rez-de-chaussée nde tomona na C awa eza na ndako 4 chambres, salon ya munene donc tokobenga ngo triple salon. Et puis eza na 3 salles de bain. Donc eza na 3 salles de bain na C wana à part toilette ya libanda ba visiteur. Donc on a 3 salles de bain où ils ont entré. Il y a appartement il y a 4 chambres. Et puis likolo tous on a 2 appartements minene, il y a 3 chambres mais ndenge batongela yango to riko sangisa yango et komi pe les locaux moko. Donc au total ndako ondeza boye ezalo ko na 10 chambres. Donc ils ont ndako ndena mabaki 16 mètres sur 28. Ils ont lokola ndako ya 10 chambres surtout sangisi tous les 3 appartements pour to riko sangisa yango et comme elo moko très bien. Donc batonga on a 10 chambres, ils en a 11 salles de bain. Donc na C tu as 4 salles de bain, likolo tu as 3 salles de bain, 3 salles de bain et sali 11 salles de bain, na ba toilette visiteur et puis tu en as 3 salons ya minene. Donc na C A tu as salon ya 12 mètres x 6. Donc ils ont mutala salon kabambi na muta salon. Mais tu relaxes salon parce que tu as posé ton salon vie extérieure. Ils ont occupé na ba louar ba meublé. Tu en as 3 salons minene, tu en as 3 cuisines minene. Donc par appartement tu en as cuisine moko. Soit ndé na lobby soit tu sangisi yango
bato oyo bazalaka na bana ebele alinga sangisa bana koto baza esika moko. Donc wana 10 chambres, wana 11 salles de bain, wana 3 salons ya minene moko ya munene na 12 mètres na se na mi balé likolo. Oza lisusu na 3 cuisines, oza na ba balcon par-ci par-là nde to mona ba balcon en désordre, donc ba balcon des balcons zo mpepe ndengo lingi. Et puis toza na parking, il y a plus de 8 véhicules. Dans le parking, il y a plus de 8 véhicules. Donc, le pan où il y a emplacement, il y a bien. Il y a à 5 minutes, il y a Kitambo magasin. À 10 ou 15 minutes, il y a Gombe. Il y a Ville, place Tokendara, Bisson, Sokoluka, Mbongo, place Tokendara, Misala. Donc, le pan où il y a 16 mètres sur 28. Baché yango $600 000 à discuter. Dans le bien, $600 000 à discuter. Donc, par rapport, il y a le mètre carré. Le mètre carré et bandi local on a $1,300 à discuter. Donc, pour nous vous intéressé, numéro est affiché wana. Donc, pour nous comme appartement luxueux, comme appartement. Pour nous comme résidence, soit comme le bonnet hôtel. Comme ba meublé pour awa to louer ça en déjà comme ba meublé. Donc au ko sala ngo pe hôtel ya munene et sa possibilité nyonso ezali o mta ko sala. Donc déjà ndenge za boye et bimisara déjà plus de $2,500. Donc so au changement location et puis ça sera déjà ba primero il y a bien ndenge ya ba appartement pour kota fleuve kotoyo ba appartement ya ko fouter là ezalara tellement cher. Donc, imagine yango bomoni ndenge ezali pour na ba o ba roza intéressé prix to banga raté to négocier un peu na téléphone té numéro ezali obengi biso to solola to yeba ndenge ni to koki ko débattre. Donc ba document tout eza bien propriétaire yemoko aza envie yemoko nde azoteka eloko na ye. Donc bonne chance à tout le monde déjà pour na ba o ba robenga pour na ba question et puis pour na ba précision mususu. Donc bomoni quartier ndenge ezali na lobaki to na commune ya Ngaliema na Mimosa Kintuka Pêcheur à 5 minutes à Kitambo magasin, à 15 minutes il y a Gombe et Sika Batnyos Bakendara Misala. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye.